Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il mbote banya biso ya mokona lelo na bongisili bino ngwengi na bango ya sauce naza na mbisi nanga naza na tangawisi nanga naza na ai nanga naza na ndembi nanga naza na céleri nanga naza na feuille pe naza na matungulu nanga na pipi nanga ya mbesu na tomate nanga yango na olambela mbongi nanga ya mokona lelo. Na étape nanga ya mibale mpona mbongi nanga na mbongi nanga mbongi bato mingi batiango na mai apepi basalite likolo nanga nalinga mingi kopona yango mpo soki otie bongo so mabangi ezali mabangi ekota na biloko pona yango moko na mabangi etikalaka oli otiango na nzungu opepa likolo fo kopona yango po mabangi ezangaka te na ndenge nazopona ngwengi na ngai tala basalite nyonso oyo otie na mai ozumba moko titala basalite ndenge ezobima singa fo opona yango vraiment po basalite nyonso wana po nazotia pona ngwengi. Pour deuxième maille nanga to liboso napepaki ode mai mibale nazosokola napepa so basalite oyo na likolo. fait. Nakata vitunguu nanga tungulu kuchoka nango
Nasi pipi nanga. Tama desi nanga ezotuka nazokolengela bipisi nanga mpona kosalela sauce nanga. komi mitape nanga mpona sala sauce nanga ya mbwenge nanga mbisi nanga na sombe nazosala malamu nakata yango mpona sala na mbwenge nanga na kolamba. Essa sauce
mbwengi nanga épice oyo natuti na kalingi yango te natiango a part naotia yango na suka natia yango na suka nazotia épice oyo natutaki oyo natikaki na kalingi te nasali weko nde natiki yango gaz nango natiki yango na suka mpo gaz nango yango mpe epesaka saveur na biloko soki okalingi yango gouve me epesaka te totia yango na suka mpona epesa bwa kitoko na wando ya mbongi mpona lelo na biso tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo biloko nanga nasalaki nini nanga atiango mbiso ya kaka na akompagne yango na loso nanga mais oyo akolia na fufu akolia olie na kwanga ça dépend ndenge olingela na akompagne yango na makayabu na ngai mama basekret na biso mpona mabala na biso nazangisaka accompagnement te nayebi secret nini oyo evandi na accompagnement on azangisa yango te tokomona na mikolo ekoya oza na recette otindelinga nga mpe na kosala ndeti oyo oza recette batindi kotinda yango moi nasali mpona kosepelisa bino nyonso tokomona na mikolo ekoya Congo TV.